Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Pasteur patron très fâché. Papa Serge Mwembo, Oto Bengaka mingi, le pasteur patron. Rambo penza ya scène. Azaya kosilika makasi. Alobi non, trop c'est trop, je ne suis pas un mendiant, s'il vous plaît. Ezaya somo bandeko. Papa Serge Azaya kosilika, pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, Yalelo Nameme Libino, Papa Serge Mwembo, le pasteur patron, les Rambo, surtout ya scène. Ceux qui pensent à côté na scène, mutunyo surtout à sentiraka que non, Papa Serge yeyo. Wana penza Papa Serge. Bandeko, avant toko tanamo makambo na biso ya lelo, na ningi nanu na encourager batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne na kitoko, chaîne à ba conseil et puis chaîne ya batoli. Non senga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko bozwa bakiti na système bien, bovandaka na bambeto na système bien. Tia moi mai pembeni, tia moi jus pembeni, tia moi sucre pembeni. Tia eloko o nyonso sepela komela tango ozolanda ba émission, tia ngo pembeni. De l'autre côté, botia pe moi nguba, botia moi biscuit, botia moi popcorn et osala ka kitoko. Pourquoi pas ba chocolat. Wana ozoliaka, ozomelaka côté mosusu pe ozolanda émission na biso et kosala biso kitoko makasi. Tango pe ozolanda bandeko, botiaka ba commentaire, botiaka ba j'aime. Tolela yango pas possible et pourquoi pas que ça la moi partage surtout na système ya tokos makasi. Bandeko makambo eza ya koinda, makambo eza ya kobeba, makambo ekomi somo. Le pasteur patron Papa Serge, le papa social, papa moko oya solo la kitoko, aza ya kosilika makasi pona ba makambo oyo ezo salema. Ebele ya batu bazozwaka photo ya Papa Serge bazotambola kanango na bopito pona kolobake Papa Serge azobela, Papa Serge azosenga lisungi. Ebele ya batu bakomi kosala bongo. Yango asiliki aye ko lancer message. Alobi non trop c'est trop. Bandeko, eza makambo moko ya pasi, eza makambo moko pe ya somo. Eza pasi komona bandeko mosusu ba préféré na bango babandolia kaba mbongo na mitu ya bato. Babandolia kaba bongo na bakombo ya bato. Bandeko to tika. Ezo sunga te, eza bien te. Suko ba surtout ba makambo bo sala ngona ba star na biso. Esale makate. Bandeko ezo sala esale makate, batu onyonso bo sala makambo wana. To sengi na bino na kombo ya Nzambe. Botika babizaleli wana eza bien te. Boluka mbongo na ba façon na bino. Mais koko c'est la mutu te ke azobela, azana posa mbongo, azana posa lisungi te. Eza bien te ata mukete. Wana penza ezo simba te. Papa Serge asepeli te ata muke. Bandeko boyo ka message oyo Papa Serge ayaki kotika. Boyoka bandeko, je suis un artiste de mon pays, je suis votre fierté, aimez-moi, conseillez-moi s'il le faut, mais ne cherchez pas ma mort. Bandeko, message oyo
eza message moko eza totalement et encore profond. Soki mutu alobi kaka na ba phrase soki misato déjà alobi ebele. Soki tolingi vraiment tosala analyse ya maloboyo e ekobimisela biso ba makambo totalement ebele. Bandeko o nyonso bosala ba mafia wana ya kotambolaka na photo surtout ya papa Serge ke non papa Serge azobela bino bokomi kosalela ngo ba émission ba photo oyo papa Serge abando sala ezaki film moko basala ki papa Serge azaki neti na hôpital siko ba photo wana bokomi kotambola nango ke non papa Serge azobela papa Serge azoyeka bien te tozana posa lisungi tongo ba tindela bino lisungi bino bolie mbongo wana eza bien te bandeko eza bien te. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Botala ta âge ya papa Serge. Babiloko mosusu bandeko. Yango to oloba. Yango ba procès ezo tambola kilikili. Ebele ya batu bazokoka kosala te. Ebele ya batu lelo balingi kaka bambongo moko eza facile. Place akozwa ka mbongo facile. Amoni o photo oyo papa Serge azaki neti na hôpital. Comme ça kana photo ona sale lango émission na tia numéro nanga tango batu bakondo benga na oloba onde numéro ya papa Serge botindela ye tango batu baotinda bazotindela kandeyo eza bien te yango papa Serge aye ko démentir ba makambo wana papa Serge azo senga mutu mbongo te papa Serge azo bela na ye te bandeko to sala ba émission pona ba photo wana ebimaki to éclaircira ki makambo nyonso ke papa Serge azabando bela na ete ezalaki ka film o babando tourner ezalaki nango film batu bandeko yango na senga na batu nyonso to balandaka biso soki olanda ba émission na biso en tout cas sala ka partage pour que batu mesusu pe bazala informer tant bo sala ba partage te yango escroquerie lelo ekomi ebele yango bomoni batu mosusu balingi balia ba mbongo na bakombo ya batu eza vraiment ya pasi eza pasi to respectaka pe ba star na biso pourquoi na pays na biso na communauté na biso to monaka ba star na biso neti biloko pamba mais na ba pays mosusu soki totali neti na ba Nigeria wana to pesa nanu exemple na ba Nigeria combien ya batu ba respectaka ba ini edo wana ba respectaka ba Geneviève ba respectaka ba star nyonso ba joa kuna. Mais na pays na biso c'est pas le cas. C'est pas le cas bandeko. Ba star na biso tozo mona bango neti biloko pamba. Bandeko to tika makambo bongo. Eza bien te. Papa Serge aza mutu moko te que non. Soki moi likambo eza omoni papa Serge na ba émission, omoni papa Serge a komi, omoni papa Serge a lobi te. Papa Serge azala bongo te. Soki lelo papa Serge a lancé message oyo, c'est que trop c'est trop. Il en a de trop. Il en a marre. Ye pe azamutu, pe alembi alobi te. Enough is enough. Pourquoi chaque fois? Donc ebele ya batu penza balie mbongo na sima ya papa Serge. Balie mbongo na kombo ya papa Serge. Et c'est qui n'est pas bien. Bandeko totika babiloko ya bongo yango na mokili lelo omona batu mosusu oboti bana vi ya bana na yo ezaka ya kokanga kanga bénédiction ezate bana no ba osambela ba makambo ezo avancer te ba porte ezo fongwa te omoni bana camarade na yo bana ndeko na yo ba bénédiction ezo landa bango mais ya yo bénédiction ezo landa bana na yo te. Pourquoi pour na makambo yo parents na bango osalaki dans le passé. O eza ki muibi. Eza vraiment ki muibi. Bandeko totika biloko ya bongo. Ba makambo susu avant to sala kango. Totala nanu sima. Totala pe lobby. Omitalo lobby te naza papa to naza mama naza na bana. Babiloko oyo soki mbongo amuke soki $100 o ba kotinda soki $200 muto kotindelanga. Eza na yanga te ezo ya na va ya bien te ezo ya kana ba malédiction eko mema ba malédiction na vie ya bana nanga babilo mosusu baliaka te bandeko ata soki oza na lokoso ya mbongo ya ndenge nini yango na encourageaka bato bokendo luka misala boluka misala bandeko botika
ki laziness. Ebele ya batu lelo bakomi ba paresseux na ba paresseuse. Bazolinga lisusu ko sala te. Balingi kaka vie moko ya facile. Donc soki l'opportunité se présente ya koyiba mutu, bakoyiba na bango. Soki opportunité se présente ya osala soki ba mafia ndenge nini bakosala na bango. Parce que baza na besoin ya mbongo facile. Na kendo sala, na malili oyo, na moyo oyo, na lamuka tongo. Pourquoi? Parce qu'ayebi ki avec téléphone na ye akoyiba batu, akoescroquer batu. Mais boyebi te mitema batu bandeko. Kandenge papa Serge lelo aye kokoma. Boyebi eza stress combien kota na mutema na ye. Eza stress combien penza kota na mutema na ye. Sikoyo mbongo wa bongo. Ozui pe mbongo wana oke osombi biloko bolambi na bana na yo na mwasi na yo to soki na mobali na yo na bana na yo bolambi biloko wana otie na mesa bolie et puis ozobeta masolo etala na zui mbongo na canal na zui mbongo na kombo ya mutu tel eza pasi bandeko nanga mutu oyo nyonso ozosala ba makambo ya bongo en tout cas to senga na yo tika penza luka mbongo na banzela na yo. Soki oluki penza mbongo na nzela ya kitoko ata Nzambe na lola akopambola yo mingi makasi parce que Nzambe ayebi ke mwana nanga azolamuka tongo azokendo lukaka mwana nanga azo se forçaka azo se pumonaka pona kosala eloko boye pour que azwa moi quelque chose ata soki otie mabolongo na se Nzambe alola aopambola yo Nzambe alola kofongola pe ba porte oyo ezalaki ya kofongwama ya kokangama plutôt. Alors bandeko totika ba comportement wana. Totika ba comportement wana. Pona bandeko mosusu balinga ko sauter surtout ba émission na biso, bandeko boyoka message ya papa Serge Mwembo, le pasteur patron, message na ye oyo a lancé vraiment na batu onyonso bazo tambola na photo na ye ba mosusu bazo kenda katina ba hôpital pona ostenga lusunkie papa Serge azoyoka bien te ba mosusu ba tiande photo na ye oyo papa Serge aza na hôpital bazo salela ngo ba émission pona osenga lisungi ke papa Serge azobela azana besoin ya mbongo papa Serge azana posa batu basunga ye sikoyo ba makambo o nyonso ekoti vraiment na matoi ya papa Serge asepelaki na ye ata mukete na moment oto loba papa Serge est totalement fâché. Donc asepelaki te yango ayaki ko lancer message na ye eza yango yo: je suis un artiste de mon pays, je suis votre fierté, aimez-moi, conseillez-moi s'il le faut, mais ne cherchez pas ma mort. Ya wana nde message bandeko oyo papa Serge ayaki ko lancer pona batu o ba otambola na photo na ye bandeko ezo sala pasi. Papa Serge azalaka pe mobali ya batu, aza pe papa ya batu. En dehors ya ba film o asalaka, ya kozala star o azalaka, ye pe azana vie na ye bandeko. De eloko oyo foto yebaka. Ba star na biso, ata soki bayaka basepelisaka biso, basalaka musala na bango, eloko oyo ifoto yebaka eza que à part ba film o basalaka, à part kozala ba star, à part kozala ba comédien, bango pe bazalaka na vie na bango. Eza na ba mususu baza ba papa, baza na basi na ndako. Baza ba papa, baza na bana na ndako. Eza na ba mususu baza ba mama, baza na mibali na ndako. Baza na bana na ndako. Alors makambo nyonso to salaka, quel que soit ba émission na biso to présentaka, to yebaka ndenge nini ya kolobaka. Yango omona ta mutu mosusu olo benga kata papa Serge omoni mutu penza zo sala émission zo benga Serge to pesaka bango moi respect, to pesaka bango penza respect. Otali mama Leya benga ye mama Leya aza mama. Otali boye mama Via eza ba mama o to benga ba mama top, mama Ani baza ba mama baza pe na bana. Moi respect na makambo nyonso to salaka bandeko et ozala moi bien. Pona bandeko obo tambola na photo ya papa Serge bino bozo bolingi bolia mbongo na sima papa Serge. En tout cas bandeko botika ba makambo wana, botika penza ba makambo wana bandeko to sengi bino na kombo ya Nzambe. Makambo wana penza ezo sunga te.
yango na conseillaka batu nyonso soki omoni ki ozalaka fani ya mutu tel en tout cas tiaka ye pe na ba prière tango ozosalaka ba prière na yo ezala na tongo ezala na midi ezala na pokwa tiaka pe ba star na yo na ba prière nzambe ya lola a continuer surtout ko protéger bango wana penza nde mwa conseil topesaka o prier pe po na bango bandeko mwa partage ya moke kaka nalingaki na sala na bino en tout cas bosala mwa partage na système a bien message oyo ekomela batu nyonso bosala vraiment partage botia ba commentaire na bino eloko toboyaka nde ba commentaire moko ya mafinga bandeko s'il vous plaît tongo bosala ba commentaire bofingaka te wana tango bofingaka sango totandika kombo tomonaka deja éducation ya mutu place auta esalaka pasi wana tomoni deja ba parents to comprendre que ba parents basalaki na bango musala malamu te alors boti kaka ba makambo wana ya bifinga finga. Cher Bouchou, cher abonné et chère connaissance, to komi vraiment na moi souka ya épisode na biso ya lilo. En tout cas que Dieu vous bénisse, bye et à la prochaine.